Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Ebenezer, jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu es avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Oignon Sobazo Landabiso, na télé 24 live. Maman la biso Francesca a un problème moko et autres ça pour album ne ebima. Alors producteur a sali album a lobby que avant bimisango faut pas déchiffrer code 14. Alors code 14 so boko kolanda ezana Matthieu 1 au bandi na verset 17. Code bazo lobela sur le 14 agneau sans tache. Alors, dans l'Ancien Testament, ezali pe dans le Nouveau Testament, si vous avez des places nini chapitre wana ezali, ceux qui beaucoup ko aider ndeko na biso, il y a moi si pour album na ebima, bino boza ba docteur de la Bible, ba prophète, ba pasteur, o ba Bible ko le biso. Tosengi bo aider biso parce que oya ko aider biso na problème wana azana prime na ezala na Congo partout dans le monde ozana pakola mais parce que tozana posa to bimisango mais place moko verset wana o ezana Ancien Testament na Nouveau Testament ya code 14 wana sur l'agneau de Dieu sans tache nde tozana posa nango so bokoki ko sunga biso po ete œuvre de Dieu ekende liboso to yepa na bino po Bible lobi que l'unité fait la force. Et puis c'est dans l'unité que le Saint-Esprit a Dieu. Et puis que le Saint-Esprit agit. Et ça pour l'amour, il y a œuvre de Dieu. Ça vraiment biso faveur on a pas été bas déchiffré code oyo. Que l'Éternel vous bénisse au-delà de toute expression. Merci. Na bande kono surtout bazolanda biso na Congo, na Europe, na Chine, partout dans le monde. Ma sœur déjà uti koloba nyonso, ezanga sœur Francesca Malila. Nasali album ndenge boyoki mama oti koloba le producteur asengi il faut mutu afongola ala kisabiso code 14 na kati ya Bible place ni ezali o ezolobela sur l'agneau sans tache donc mingi ya kolobeza te nayebi ke boza bande konanga bosunganga poso bino bolobi album ebimi en tout cas nzamba pambola bino prime na bino pe kozanga te so boleki na TV 24 baropé ça va prime partout même en Europe même dans Congo s'occuper pour l'Europe ça va tout la prime vraiment en tout cas na libino mingi shalom na banda kuna bino et du Seigneur ezana bino en tout cas je vous embrasse bye bye. Jusqu'ici tu m'as secouru. Jusqu'ici tu m'as pas laissé. Ebenezer, jusqu'ici tu m'as pas laissé. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici tu es avec moi. Oh.